Nzambe abomo epe ya solo apambola bino banso na kombo ya elonga ya mokonzi na biso Yesu Kristu oyo Nzambe asekwisa na bawa pe avandisa na loboko na mobali oyo likolo pe azali kointercede mpo na biso bandimi. Boye bolamu na émission na biso que dit la parole de Dieu. Elobali ya Nzambe elobi nini? Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda. Lelo tokoloba maimatali sango elamu oyo esengeli eteyama na ekelamu mobimba. Sango elamu tokokende na liloba ya Nzambe mpo toyeba sango elamu yango ezali nini. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Kende kote ya sango elamu na ekelamu nyonso. Kasi yambo po ete totala makomi po toyeba sango elamu ena nalingi ete bobomba ba verite minene oyo na koloba wa bobengo na mayele mabino. Ngolu to grâce ya Nzambe ezalaki représente na vide oyo ezaki na kati ya minzoto, vide oyo ezalaki na kati ya liobali ya Nzambe, pe vide oyo ezalaki na kati ya nzoto ya moto oyo aza na corps et âme. Alors, tango nini nzoto oyo ezali vide ya corps pe ya âme ezalaki comblé. Moto aza kaka na nzoto pe na molimu. Nzoto na etondisamaki tango nini po eloko ezozanga ezaki elimu. Nzoto wana ya vide wana oyo ezaki na nzoto ya moto ezalaki comblé. Ce vide a été rempli dans le corps vide du second Adam. Donc, vide ezaki rempli na nzoto ya Jésus-Christ. Tango Jésus-Christ akufaka, nzoto na ye oyo ezalaki suna elimu te, donc son corps qui était vide ezaki corps na ezaki na molimu te, nzoto na ezaki na elimu te, yango nde ekundamaka. Donc tango Jésus-Christ akundamaka, elimu esante oyo Nzambe ezaki na ezaki su na nzoto wana te, epi molimu mozalaki na nzoto wana te. Kasi na sekwa ya Jésus-Christ, tango Nzambe mokeli asekwisi Jésus-Christ na bawa, Nzambe mokeli akeli elimu na kati ya nzoto vide oyo ya Jésus-Christ. Jésus-Christ azali le premier moto abotamaki mbotama ya sika na elimu ya Nzambe ye po yene moto azwaki yango ya libuso. Kende kote ya sango elamu na ekelamu nyonso, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Toyebi ete Jésus-Christ mwana ya Nzambe oyo Maria abotaka, tango akoli babetaki ye babomaki ye, babakaki ye nzete, tango ye akufi akundamaka asali butu misato po mikolo misato na se ya mabele. Nzambe mokeli ya likolo na se na biloko binso na nguya na ye asekwisa Jésus-Christ na bawa. Tokokende na évangile ya Jean chapitre 20 tutanga à partir verset 11. Awa tomoni Maria bakendeki na lilita na tongo. Maria de Magdalene, Maria de Magdala azaki libanda ya lilita pe azokolela. Lokwa azali kolela akitisi mutu na lilita, amoni ba angelu mibale balati bilamba ya pembe, moko avandi na esika oyo Yesu Kristo batiaki ye, moko na mutu moko na makolo. Omoni Yesu Kristo akundamaka, batie bikelakela bilamba ndenge bazingi na nzoto na ye, na nguya ya Nzambe tanga asekwisi Yesu Kristo na bawa. Jésus Christ a passé à travers bilamba wana. Bilamba oyo bazingaki etikalaki sur place. Mais Jésus Christ a Nzambe asekwisi na bokasi boye. Verset 13 lobi, ba angelo mibale balobi na Maria, pona nini ozolela Marie? Ye azongisi ye yano, po ete balongoli mokonzi na ngai, nayebi te esika nini batie.
na bolobaka ndenge wana ya baluki Maria baluki amoni Yesu atelemi kasi ya yebaki teke wana ezali Yesu. Yesu Christ nzamba sa se Christ na bawa Maria amoni ye a reconnaître yete. Jean 20 verset 15. Verset 15 lobini siko Yesu akoloba na Maria. Yesu alobi na Marie mwasi yozole la nini. En d'autres termes, mais yozole la moto ngayote nazana bomoi nakufaki nazana bomoi wole la nini ozoluka nani ozoluka moto zana bomoi na sika pa akufa ngayo. C'est ça en d'autres termes. Ye Maria yazo kanisa ete yazo soloka na jardinier alobi na ye mokonzi soki ezali yondo ozuye yebisanga esika otiye pona kende kukamata ye. Marie de Magdala kanisa ke Jésus-Christ nde aza jardinier. Mais ayeba teke wana azo soloka na mokonzi Yesu azaki na conversation na mokonzi yeme. Jean 20 verset 16. Jésus-Christ alobi na Marie. Marie. Tango Jésus-Christ abengi Marie na kombo na ye. Maria a reconnaître mongongo ya mokonzi na ye abaluki alobine na monoka hébreu rabuni elingi koloba molakisi. Yesu alobi na ye kosimba ngai te. Apparemment tango Jésus-Christ abengi Maria na kombo na ye, Maria a reconnaître mongongo ya mokonzi na ye, certainement alingaka kana embrasser mokonzi alobi na ye kosimba ngai te po ete na matina no epa tata na ngai te. Jésus-Christ azali nzambe te. Jésus-Christ abi po ete na matina no epa tata na ngai te. Tata na Jésus-Christ azaki nani? Tata Jésus-Christ azali nzambe wakela likolo na se na biloko biso. Osengeli na dictionnaire te pour comprendre. Car je ne suis pas encore monté vers mon père. Kasi kende kokuta bandeko banga. Bandeko Jésus-Christ azaki banani? Ezaki baye kolibaye. Ba apôtre. Ba disciple na ye. Bazaki bandeko baye. Biso ba otobotami mbotama ya sika. Tozali baleki ya Jésus-Christ. Jésus-Christ azali nzambe te. Nzambe azana mwana azana bandeko te. Jésus-Christ a dit Marie kende ko trouver va trouver mes frères. Nzambe azana bandeko te. Nzambe aza elimu. Uniquement elimu. Abi kende ko kuta bandeko na nga loba na bango nazo mata epa tata na ngai pe tata na bango. Tata na bino. Je monte vers mon père et votre père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus-Christ a utilisé deux mots différents. Tata na ngai pe tata na bino. Nzambe na ngai pe nzambe na bino. Mais yo moto yo zo ba ke Jésus-Christ azali nzambe. Jésus-Christ akufi asali butu misato mikomisato asa mabele na nzoto na se kwa azolo ba ke azo mata pa tata na pe tata na bino. Azo mata pa nzambe na ye pe nzambe na bino. Mais yo ko bengi nzambe ndenge nini? Non, nzambe akufaka te. Jésus-Christ azolo dans son corps ressuscité. Il ne s'était pas trompé. Motunyon so azolo ba ke Jésus-Christ azali nzambe. Yende azo se tromper. Jésus-Christ a dit, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et ici, il est dit, dans son corps ressuscité. Donc, dans l'évangile à Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16. Donc, autant en verset 14 à 19. Awa contexte, ezali c'est quoi Jésus-Christ. Akufi, akundami, butumisa tope mikomisa to ansama bele. Nzambe mokeli na nguya na ye asekusi Jésus-Christ na bawa. Et Jésus-Christ abimelaki baye kolibaye, abimeli bato ebele parce que dans verset 14 awa. Jésus-Christ abimeli baye kolibaye bazaki zomi na moko. Thomas azalaki te. Bazalaki na mesa a reproché bango po ete bazako ndimate bao bayebisi bango que ya asekwi. Basi bakendeki koyebisa bango ke mokonzi Jésus-Christ asekwi bayekoli baye bandimi te badisciple mibale ya Jésus-Christ bazalaki na nzela Emmaüs. Jésus-Christ asololi na bango apartage makomi na bango mai matalaki ye
ba ale kutuna bango akatili pa partager ba moni ye akei à disparaître. Apôtre Pierre, c'est-à-dire bato yonso ba monaki ba soda bazaki okengele lilita. Ba monaka bo tremblement de terre salami. Angelo awuti likola kiti. Alongole libanga linene liyezaki likola lilita vandeli yango. Nzamba sekusi Jésus ba wa. Ba soda ba ke na cité ba ebisi ba konzi. Ba konzi ba futi bango kanyaka corruption. Ebisi ba soda bolo ba ete bolala ki pongi. Baye ko le baye ko ibaye. Comme ça beaucoup à la protéger. Voilà corruption banana tangwana. Ba soda pe ba kei ba lobi le contraire, mais ils ont vécu parce que ba omongo ba lobaki a soro o ya zapenza mwana ya nzambe. Tango tremblement de terre salamaki, tango moni ange akiti. Mais tango ba pesi bango corruption, ba pesi bango mbongo, ba lobi le contraire. Corruption et bandit le loté. Et bandakala. Marc, chapitre 16, tout le temps, verset 15. Jésus-Christ, ko nanzo tenait assez quoi? Alobina bango. Jésus-Christ, alobina baye kolubaye. Bokende mokili mobima bote ya sango elamu na ekelamu nyonso. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Wanande ezali message ya Jésus-Christ na baye kolubaye. Sima ya sekwa na ye na bawa. Tango nzambe ya sekusi Jésus-Christ na bawa. Na nzoto na ye ya sekwa. Abimeli ba apôtre baye kolibaye. Aebisi bango. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Bokene na mokili mobimba. Bote ya sango elamu. Na ekelamu nyonso. E sango elamu ezalaki nini? Baye koliya baye baki ya kufaki. Baye baki ke bakundaka ye. Botumisa tomikomisa nzamba sekusi na bawa. Bazomone aza vivant. C'est ça la bonne nouvelle. Kene kote yango. La nouvelle la plus grande. Na l'équipe nouvelle nyonso na mokili. Ezali c'est quoi Jésus-Christ? Que nzambe a sekusi Jésus-Christ na bawa. Sikawa verset 16 elobini ya Marc 16. Oya kondima. Oya kondima eloko nini? Oya kondima ete nzambe a sekusi Jésus-Christ na bawa. Pe abatisami akubika. Kasi oya kondima te azali condamné. Oya kondima te te nini? Oya kondima te que nzambe a sekusi Jésus-Christ na bawa moto mona azali condamné. Verset 17. Botala makamu sima imakola na ba oyo bakondima. Ba oyo bakondima nini? Ba oyo bakondima ete nzambe mokili a sekusi Jésus-Christ na bawa. Makamu sini makola na bango bakobenga na ba milimu mabe. Bakoloba bakota ya sika. Soki yo ndima na kati ya motema mwayo ke nzambe a sekusi Jésus-Christ na bawa. Yo il faut le banakota ya sika. Vous parlez en langue. Biso ngai na bino to mona Jésus-Christ tozali ba témoin oculaire te to mona na miso te. Mais lelo à partir ya elimu esantu o tozana ngona kati na biso à chaque fois que tu parles en langue, tu témoigner c'est quoi Jésus-Christ. Nous témoignons la résurrection de Jésus-Christ à chaque fois que nous parlons en langue. Voilà, tu zanango témoignage en tu zango na biso moko tu na kati nzoto na biso. Alors, tu moni que Jésus-Christ a kufaki butumisa to mikomisa to nzambe mokili na nguya nae a sekusi na bawa. Jésus-Christ na nzoto azoloba na baye kolibaye. Mais question yango ndenge nini bato bakufa basekwaka bazozonga na nzoto nini? Parce que Jésus-Christ azaki na nzoto oyo ekoki kopola. Mais tanga bakundaki 3 jours et 3 nuits. Bon, apolaki te hein, parce que sakika 3 jours et 3 nuits. Nzambe asekusi na bawa. Mais bawa bako basekwa ndenge nini? Pe bazongaka na nzoto oyo eza ndenge nini? Na Ézéchiel chapitre 37 ekopesa biso eyano. Parce que mutuno na tuni awa ezali na 1 Corinthiens 15 verset 35. Et eyano na mutuna moye epesami na biso na buku ya Ézéchiel 37. Mbala liboso nzambe akela elimu ezalaki na nzoto o ezaki polele ya Jésus-Christ na sekwa na ye.
Parce que na yebisaki bino tout à l'heure que tango Yesu Christ akufaka tango bazokunda ye wana kaka nzoto nde ekundamaki molimo mwaye mozalaki te mpe elimu esatu ezalaki na kati ezalaki te corps na ye ezalaki vide me na sekwa na ye ntango nzambe asokisi na bawa pour la toute première fois nzambe akeli elimu oyo eza kopesa bomoi na nzoto wana ya Yesu Kristo mpo to comprendre sekwa ya Yesu Kristo esengeli tokende na Ézéchiel 37 mais mpo na bino bato bozolanda ngai mpo bocomprendre yango malamu avant okende na Ézéchiel 37 otanga yango esengeli nazorekomande yo nazoexhorte yo otanga 1 Corinthiens 15 à partir ya verset 12 à 23 1 Corinthiens 15 verset 12 à 23 bokoseni nini bozali entre liwa mpe sekwa ya Yesu Kristu na oyo ya Lazare Yesu Kristu azali moto ya yambo nzambe asokisi na bawa il est le premier à être ressuscité d'entre les morts na ka ya Lazare molimo ezongaki po permettre Lazare à vivre lisusu kasi Lazare akufaka lisusu après sekwa wana oyo Yesu Kristo asalaki kasi esenga sikoyo to répondre na motuna na biso oyo etunami na 1 Corinthiens 15 verset 35 elobi 1 Corinthiens 15 35 mais quelqu'un dira comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils bawa lolenge nini bawa basekwaka et puis bazozonga na nzoto ya lolenge nini tokokende na buku ya Ézéchiel ndenge nalobaki mpo totala lolenge nini bawa bakosekwa lolenge nini bawa bakosekwa et puis bazozonga na nzoto ndenge nini Yesu Kristo ntango asekwaki azaki na nzoto ndenge nini eloko toyebi eke ezalaki so nzoto ya makila te wana toyebi yango eloko na ezopesa bokasi na nzoto oyo ya sekwa ya Yesu Kristo mpo tocomprendre nyonso tu na bakestion oyo eza kaka na chapitre moko na Ancien Testament Ézéchiel 37 yango nde ezopesa biso ndimbola ezopesa explication lolenge nini nzoto nini bato bakozonga oyo bato bakufi bazongaka nango tokokende kuna nde tokoyeba eloko nini eza kofaire fonctionner nzoto wana ya sekwa ya Yesu Kristo nyonso tu wana ntango tokocomprendre makambo ekomami na Ézéchiel 37 tokozala so na motuna te Ézéchiel 37 tokobanda kotanga a partir verset 1 tina 14 verset 1 loboko ya nzambe mokili ezaki likolo na ngai mpe ye nzambe akumbi ngai na elimu mpe akitisi ngai na katikati ya vale oyo etondi na bamikuwa verset 2 asali ete naleka nzinga na yango bamikuwa wana mpe bamikuwa yango ezalaki ebele likolo na vale mpe ezalaki ya kokauka ezali mikuwa ya bato bakufa ezali ebele mpe eza ya kokauka complètement sec c'est ce que dit la parole de Dieu donc le banzambe elobi ke bamikuwa ezalaki ebele mpe mikuwa minam ezalaki ya kokauka ya makasi verset 3 ya Ézéchiel 37 nzambe alobi na ye na Ézéchiel mwana ya moto eske mikuwa miye ekoki kozonga na bomoi mikuwa ya bato oyo baskelete ya bato bakufa oyo ekozonga na bomoi ngai nazongisi mokonzi nzambe yo oyebi verset 4 ye nzambe mokili alobi na ye sa prophétiser likolo ya bamikuwa miye loba na bango mikuwa ekauki boyoka liloba ya nzambe verset 5 ainsi parle le Seigneur nzambe na mikuwa oyo tala nakokotisa na kati na bino elimu mpe bokozonga na bomoi liloba nzambe na bamikuwa oyo eza okauka ezalaki nini elobi ke voici je vais faire entrer en vous un esprit
et vous vivrez. Nako koti sana kati na bino elimu pe bokoza na bomoi. Liloba nzambe ebisi biso ke bamiku amina mizalaki ya kokauka ya makasi. Verset 6. Siko tala maye nzambe azoloba. Nakopesa bino misisa. Nakokolisa musuni likolo na misisa wana, misisa mina. Nakozipa yango na poso. Nakotia elimu na kati na bino epe bozonga na bomoi. Bokoyeba ke nga nazali nzambe mokili. Liloba nzambe na mikro ekaoki ezaki nini? Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Na prophétiser. Lolenge moko lolenge nga nazwaki mitindu. Et lokola nazako prophétiser. Makelele moko bo esalami. Pe mouvement moko esalami. Ba mikuwa eza okauka. Ba skelete wana epusani pene entre bango. Donc, les os s'approchaient les uns des autres. Et l'ingolo ba mikuwa eza qui ensemble étaient. Dans la parole de Dieu, verset 7, c'est que tant mouvement moko esalami. Ba mikuwa s'approchaient les uns les autres. Donc, ils ont clairement que ba mikuwa ya bato bakufa ba skelete na bango ezalaki ensemble ezalaki ya kopanzana. Mais la parole de Dieu qui s'approchait les uns des autres. Tout à la sikawa lolenge nini nzoto ya moto ekozonga ensemble o moto akufi apoli mikuwa etikali kaka ekauki. Mais ndenge nini nzambe azozongisa ngo ezonga siko normal image ndenge kosalama ntango bato bakosekwa. Verset 8. Homme de Dieu abe azotala atanga azotala amoni ke misisa eye na ba mikuwa wana quand ndenge nzambe alobaki misisa eye poso eye pardon musuni eye pardon misisa eye d'abord les nerfs et puis musuni eye ekoli poso ezipi yango kasi elimu ezaki na kati na bango te. Donc corps s'est constitué. Nzot squelette mikuwa ya bato ya bakufa ezalaki wana eza okauka makasi. Liloba nzambe elobi ke misisa eye likolo yango musuni ekoli poso ezipi yango. Donc corps ezongi normal mais ezobouge te eza na bomoi te po elimu ezalaki na kati te. Elimu ezalaki na kati ya bango te. Mais nzoto na bango et se reconstituer. Mais il faut bouger. Verset 9 à Ézéchiel 37. Nzambe mokela lobi na bi prophétiser. Loba na esprit. Prophétiser loba mwana na moto. Loba na esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient de 4 vents. Et je sais que esprit est ya. Souffle sur ses morts et qu'il le revive. Esprit ya. Pour épée sa bomoi. Na banzoto. Ils ont déjà reconstitué. Donc, misisa ezongi likwa ba mikuwa mosuni ezipi ekoli poso ezipi yango bato bazongi normal mais nzambe asenke a prophétiser pour esprit ya epesa bomoi na corps wana eza reconstitué. Verset 10 ya Ézéchiel 37. L'homme de Dieu a prophétisé selon ndenge mitindo azwaki et esprit nzambe ekoti na kati ya banzoto eza reconstitué wana. Et puis, banzoto wana ezongi na bomoi. Batelemi na makolo na bango. Batelemi. Ezalaki une armée nombreuse. Très nombreuse. Bazaki ebele. Le banzambe lobi ndenge wana. Tango esprit ya nzambe ekoti na banzoto ezaki reconstitué wana. Ndenge na oto expliqué wa. Ke banzoto ezaki ba squelette mikuwa wana. Misisa ye komi na ekoti na bango misisa musuni ekoli liko nango poso ezipi nzoto ezaki ezongi mais ezobouge te esprit ya nzambe ntango ekoti na banzoto wana alors batelemi bazwi bomoi ntango bazwi bomoi batelemi avant que esprit ya nzambe ekota na bamikuwa wana ndenge na oti koexplike awa bazwi misisa liboso
mosuni ekoli poso ezipi yango. Alors tant bazwi esprit bakor nzoto wana bakor reconstitué wana ba reprendre bomoi batelemi. Dans 1 Corinthiens 15 verset 38 le banzambe ezo babi que puis nzambe azopesa wana nzoto ndenge alingi. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. On a une petite parenthèse. Alors, et là, on a une bon mot. Dans Nzoto, il y a Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 15, verset 50, on a zo banabino bandeko ete mosuni na makila et kokiko hérité royaume nzambiti. Et que la corruption n'héritait pas l'incorruptibilité. Monsunina makila et kokiko hérité royaume nzambite. En phase avec ezali quoi makila na c'est quoi tokozala na besoin ya makila lisuté. Tokozala na bomoi ya pemate. Ame tokozala ngoti. Na 1 Corinthiens 15 bokoyi kotanga na kata ndako à partir du verset 50, mais verset 51, le but, voici, dans un mystère. Biso banso to kokufa te kasi banso to kubongwana. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Bawa bako c'est quoi? Nanzoto yo et kokufa ressuscité ko pola ressuscité. Alors, nako partager na bino certains détails. Le banzambe senge boye bape et ko aider bino pendant ko comprendre le lengeni ni bato bawa bazozonga. Mot corruption wa ngolo ba donc corrompu, donc l'incorruptibilité et de ça la allusion na esprit nzambe au nouveau corps. Nous autres sikoto kozwa. Changer awa ils allaient remplacement d'une chose par une autre. Donc, âme na esprit et que vous allez remplacer dans un nouveau corps. Oh, ils allaient esprit, oh, nzambe akokela. Nanzoto, biso zango, kopola, pe okufa, maintenant, to se quoi, nzambe akopesa akokela elimu, nanzoto wana. Na se quoi, Jésus Christ azaki, moto ya nzoto pe elimu. Elimu, Ezekiel ezolobawa, ezali nzoto ya sika. Alors, nanda ko tango ko linga o continuer ko tanga Ézéchiel, na ko senga na yo tanga 1 Corinthiens 15, verset 35, 38, 39 à 49. To tanga lisusu passage to mona tout à l'heure dans Ézéchiel 37, 10. Abina prophétiser selon ordre o nzambe apesa kingai, esprit nzambe koti na bamiku amina, bamiku reprendre vie et telemi. Ezalaki bazaki armée ebele. Azaki ebele koleka. Donc, tant esprit nzambe kotakata mikuwa, wana ezali nzoto ezali esprit ya sika. Le nouveau esprit, un homme intérieur. Moto akati. Le nouveau esprit va nous faire vivre. Esprit nzambe akokela yango nde opesa biso bomoi. Yango nde ekopesa biso pema. Tokozala na besoin ya makila te. Ézéchiel 37, 11 alobi na ngai mwana ya moto bamikuwa oyo ezali maison ya Israël mobimba. Et alobi na bango bazoloba pardon mikuwa na biso eza okauka elike na biso eza sute tozali perdu. Verset 12 abi sala prophétiser loba na bango nzambe mokili alobi ngana kofungula malita ba sepulcre na bino lidita na bino pardon na kobimisa bino na lidita na bino peuple na ngai na komema bino na mboka ya Israël. Et verset 13 na 14 elobi nini e bokoyebaka nazali Yahweh nazali nzambe ntango na kofungula sepulcre na bino et que na kobimisa bino na kati ya basepulcre wana peuple na ngai na kotia elimu na ngai na kati na bino bozonga na bomoi na koretabli bino na mboka na bino bokoyebaka ngai nzambe na lobi pe na sali
Et awa, nous avons fait mention, c'est quoi ya ba juste, les 12 tribus d'Israël, ba descendants à Jacob, ba pagano bazaki concerné parce que 1 Thessaloniciens 4, Israël en attendant on est caché. Résurrection tout tanga ezaki accompli avec Jésus-Christ. Pendant que ceux qui sa tomoni na kati ya banzambe ke nzambe asekusi Jésus-Christ na bawa na nguya na Jésus-Christ azali na bomo esikoyo bato banso bakondima ke nzambe asekusi Jésus-Christ na bawa bazozwa lobiko sima ya sekwa ya Jésus-Christ ntango nzambe asekusi Jésus-Christ na bawa na nzoto na ye asekwa Jésus-Christ apesi message na bayekoli baye alobi na bango bakende na mokili mobimba bateya sango elamu na ekelamu nyonso. Alors lolenge nini bawa bakozonga bakosekwa pe bazozonga na nzoto lolenge nini tomonaki ete na sekwa nzambe mokili akopesa misisa na bamikuwa ya bato oyo bakufi nzambe akokolisa mosuni likolo na yango pe nzambe akozipa yango na poso. Alors nsima na yango nzambe akotia na kati na bango elimu akokela elimu e mikuwa mina to baskelete wana ekozonga na bomoi. Yesu Kristo aza obele se motu moko oyo azali na nzoto lolenge lona. Botala bonene ya nguya ya nzambe mokili. Banzoto oyo ezika na moto. Nzoto oyo nyoka emela to banyama mosusu bamela yango. Na nguya ya nzambe mpona banzoto nyonso tu wana ezala batia yango na acide ebebi oyo to ezika na moto na baseconde na nguya ya nzambe banzoto wana ekose reconstitue. Nzambe akotia elimu ne na kati nango donc akocreye esprit et puis banzoto wana ekozonga na bomoi puis bakotelema. Est-ce que problème na yo ndeko mwasi ndeko mobali eleki kosekwisa bato na bawa? Nzambe asekwisa Yesu-Kristo na bawa na nguya na ye. Nzambe akosekwisa bawa akopesa bomoi na bao bawa bakufa. Alors soki nzambe akoki revivre faire revivre bato oyo bakufi na nguya na ye, alors eloko nini akosala te mpo na yo ndeko na ngai ya mwasi mpe ya mobali oyo ozosala mokano mwa ye akosala yango mpo na yo. Pesa confiance epa na ye yo ozondimaka nzambe asekwisi Yesu-Kristo na bawa mpe ozopesa confiance epa na ye akosala yango mpo na yo. Nzambe akela likolo na se na biloko biso apambola bino banso na kombo ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.